soutenir ngate na komati li fobo. Ngape bota nga bien nazo loba siko. Osa ba fantire. Ngana dinda siko tala nda kunanga. Papa lobi ye kutu te so edingo hotel na niveau ya edingo moto na ngenge azovanda na hotel parce que nda kuna eza déjà ya kodinda na si bomoni bilili mwa muke malgré tout okoti na kati te parce que permission na ye apesi biso te. Na bakate soki matete balongo nango na kati ya na kati ya ville ya Kinshasa na bakate. Donc matete comment vraiment négligé ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Mbote mingi na balanti nyonso na chaîne na biso ya biso Prot Cash TV télévision chaîne moko kitoko chaîne moko bien na makasi ya ba boss na ngai Yannick Malundama na Ronu Malundama. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso balingaka Laurent Gilabou la Barcelone de la presse congolaise autrement dit trop matata mwana mwasi azali na 7666 esprit na nzoto ya mutu moko la femme sacrée. Pas comme les autres, unique à mon genre. Laurent Gilabou Lelo a quitté le bino na commune Yamatete. Tu es la bino par rapport aux missions et découvertes de la cabine. Merci beaucoup derrière la caméra. Je vois l'artiste sans oublier ingénieur d'eau. Balobi mère Laure Chou hein. Ba mbote ming place aux alliés vraiment mère Laure Chou ba mbote na bo s'abonner massivement place to telemi awa to telemi na ngambu na biso boy na gauche na ngai. Na gauche na ngai to zali na ngufu. Soko ke ngufu boyo ke prince oyo tout droit si na koko ya matete obimiti maison communale soko ke iboye tout droit boye oleki rompo musuja ti kimbi derrière moi boye babengaka yango na bateke na sima na ngai babengi quartier wana bateke donc na telemi na 2-3 quartiers et kabwani ngufu vitamine bateke place bozo mona na simana parce que mutuka bleu et calé mutuka pour sa place bozo mona na simana ngai wana ezali parcelle ya ba artiste musicien lambio azalaki wana place bozo mona batie pa ninyo bash wana ya Moamba pe ya son âme l'artiste lambio azalaki wana. Merci beaucoup to mekano ko tambusa micro na ba imboka ba o ba ko s'intéresser pona koloba. Merci beaucoup. Bonjour Pacho. Bonjour. Papa kombo nani? David. Papa David, on a bino bo sala. Quelle sorte de réalité au beaucoup tanango na nzela awa na commune Matete? Donc commune Matete ezaka na place ya Mosimba yo ba mabulu eza ba bongisa. Après ça nzela ko malango bien. Ça wana tracasserie moko te bwana dérangement moko te na minute au tracasserie za te mokonza pesa da ordre to tambola leza pa ka ba embouteillage mike. Merci beaucoup papa, journée malam. Ah merci ma journaliste. Merci beaucoup papa lobi kaka awa na Amos Mbayo. Na sima ngai église obo mona o ezali église ya papa na biso Amos Mbayo. Ezali église ya papa na biso Amos Mbayo donc to meka okata non na ngambu to koma kuna pa balambio to meka mpe ko s'intéresser bato oya ko sepela koloba. Merci beaucoup. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso vous continuez toujours kolanda biso to continuer toujours pena émission la biso découverte le lot spécial commune ya Matete place na telemi awa babengaka yango na ACK soko zu na gauche na ngai boy na droite na ngai pardon droite na ngai o ekei ti rompo musuja ti na vitamine eketi na vitamine en sur to kende yango na droite na ngai boy ebimiti wenza kintaku donc derrière la caméra na sima ya caméra kuna place bo mona ngombo wane matiti qui s'insuti na morgue ya Deta ngomba wana e matiti na morgue ya Deta ngomba na bo mona nkabo eleki même ngomba ya 80 jours na mulai pe na ndeba ba monteur balobaka ba monteur ba oloba eleki même ngomba ya 80 jours na donc na ngomba quoi donc na ngomba moko teleki ya ngomba ya kisensu je sais pas to s'intéresser mukena bato ba don na biso ya moto so ba koloba par rapport ya travail awa nde baza ko travailler to mekempe ko solisa
bango moi mukie donc bon to continuer ba mission na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup to mekampe ko sola na bande ko na biso ya moto. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Chancy Kindudi. Papa Chancy toza place ni. Toza na kati ya matete. Na ACK na virage. Papa Chancy, quelle sorte de difficulté au bozala na ko huta matete ti ko matangomba ya kisenso? Toza difficulté ya makasi. Ebandi na zelu, ebandi na mai donc mabulu donc nzela peneza mabe makasi. Tozo nyoka mando toza boy. Esenga pena gouvernement pena a raisonner biso na kati ya kisenso tozala à l'aise. Biso ba monteur tozo nyoka makasi, mituka pezo nyoka makasi. Balobi ngomba o eleki vraiment bangomba nyonso na Kinshasa même ngomba 80 jours eza ngomba ya kisenso. Difficulté nini bozala na ngomba wana komata na sima ya caméra? Ngomba oyo eza ngomba ya makasi bakosaka biso ke ezalaka 13%, mais ngomba oyo eleka 13% po ngomba oyo eza makasi talaka soko na deuxième dodani moto fo elemba ngombe bandi place wana donc eza na ngomba makasi. Merci beaucoup papa na biso senga likambo nzela na ebite bo mona na sima awa kuna petit garçon moko azawana déjà abongisa déjà nzela. Bonjour papa. Bonjour. Papa pose un monteur. Ouais, un chauffeur à camion. Chauffeur à camion mais soit la pe moto. Ba difficulté nini bozala na nzela o. En tout cas vraiment nzela oyo donc baya kaka ba salaka mwandambo batikela biso bon. Et comment on bouille mwandambo wana comment on bouille biso etikala na ba mai ko tonda donc bula bien te ba moto so be ba vent. Donc tu savais la calmeté na nzela oyo donc to bula malamu te to bula oyo bimi bana tongo aussi cette journée to si santé po bulika mukebo olembi po ni nzela za mabe bana ba sala nzela ba tikela biso nga bongo ba kenda na bango donc to ebite finalement eza posant ba député te ba député biso to compta sur donc ta su wana de biso mo donc to baye déjà ba député ko baya ba mona ba ya ka beta ba turu ba sala eloko te ba ga mitura na bango aye ka beti tout akosi ba ta pa kena e to ba ko maka bongo donc. Merci beaucoup papa Loïba Baye par rapport à Nzela et ça vraiment bien te nasi bomoni bino moko na sima caméra kuna bomoni Nzela ndenge za poto soki mai mbula ebeti donc awa ezaka nyonso scandale et tondara awa. Merci beaucoup to continuer toujours na émission na biso. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Tango maman. Papa Tango yo pour ça la Nzela o matete kisenso. Oui, na sala nzela matete kisenso lemba limete partout na kendaka na kotaka. Difficulté nini bozana wana komi na matete? Bon na komi na biso matete mama difficulté tozana ngo yo mozo mona place o tozali. Soko keyi boye okene kintsako. Bato bazo uta lemba. Donc a soki mbule beti tozaka na difficulté moko impossible na bakate soki matete balongo lango na kati ya na kata ville ya Kinshasa na bakate. Donc matete comment vraiment négliger biso toza ba ancien matete tobi matete na biso nde to banda nango à l'époque ya Mobutu tito komi na état o toza lelo ezo pesa pasi makasi mama tozo senga toujours na bakonzi batala nanu matete za communément urbanisé belge tonga matete o tous les 4 coins ya matete eza urbanisé mais lelo to comment négliger le ko ba orphelin le ko la bana mawa to senga na bakonzi en tout cas pena tozo beta CT babongisela biso matete ezonga ndenge ezalaki l'éclairage public na matete ezala asuste or belge atikaka bapoto ya courant oyo banda kopelisa minda chaque mona bapoto eza awa bapoto ezaka bechantier ya pamba mama epelaka lisusu te soko ye awa à partir ya 18h juste yo komona mama okolela mama journaliste okolela tozosenga na bakonzi vraiment en tout cas boyokela biso mawa biso bapeuple ya matete bahabitant ya matete bosunga biso commune biso ya matete ezonga ndenge ezalaka miroir kala to comment négliger on dirait bolongola biso parmi 24e commune à Kinshasa c'est comme si bo écarta matete na kati tozosenga pena na bakonzi en tout cas bokipe matete ezonga ndenge ezalaka kala soko uti banana banunu na po matete oyenzela gare mawa oyenzela Kinsaku ngufu awa mawa biso na kinda kutu koloba kutu te donc to comment négliger makasi en plus likamako kanga pe eleki général ça pesa autorisation batika biso bata moto mais bazo nyoko la biso kaka banani ba okanga bino ba agent transport na ba policier ko ambete bino ba kitasi bo sombaka no mama to sombi oza Congo mama bosani mboka no Mobutu akeya tiki yo awa eloko abombela biso eza merci beaucoup papa musala malamu merci mama yo pe musala malamu merci
beaucoup. Donc, to meka mpe kokita non na kinda kuna to meka kosolisa bato na kinda kuna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To continuer car toujours na système ya émission na biso ya découverte na commune de Matete toza awana papa na biso azali moko azali chef du quartier ya Matete. To meka mpe kosolana papa betele biso historique ya quartier na ye abetele biso Matete o bango l'air bayaka ezalaki ndenge nini na époque na biso l'air toye ezalaki ndenge nini to meka mpe kosola vraiment na papa. Bonjour papa. Bonjour maman, ngai nazali papa Monsieur Ntando Elonga Mapierre, chef de quartier Totaka, nazali dans cette localité, dans la population il y a 27 556 000 habitants et on a Kamba. On a la commune de Matete. Papa, vous savez déjà combien d'années bando bandiko Kamba na kati ya commune de Matete? Bon, na lobby la bandi yango banda deuxième république, malgré nazali na activité mususu. Dans la chef de la localité, en 2017, nous avons chef de quartier on a commune à Matete, dans la localité quartier Totaka. Papa Bando Bandi depuis 2017, Tissiko 2023. Quelle sorte de difficulté au yo pokuta nango na commune à Matete Bando commis à chef du quartier? La difficulté comme telle, le président Moussala au yotina sinemese nango pende ezali pena mingite poni nazana natif ao nali mwana Matete na kolina Matete à part ça suna salaki ba na salaka suba activité mususu lokola musique na salia na artiste musicien na bet na stokas na rumbarai wana nini papa ezala bane 97 98 bon na salaki sumu mbe mona poto pona ko sala orchestre kuna me makambo e bongi pena malamu te yango nazongaki nazosala mosala l'état lelo ao na sasa. Papa moi historique muke ya Matete l'air bino bobanda ko kola na Matete zaki ndenge nini est-ce que zaki kana insécurité ndenge komi ya sikoyo te Matete za phénomène ya kuluna insécurité ezali presque toute la ville lakini ça bon ezali nde likambuti ya génération na génération toki na république ya président Mobutu toki na Ketiri Mususu oyo Papa Kabila aikozwa pouvoir après Mobutu na rébellion ti Karais Kabange na leo tokomi na Fati mo bambebe zaki mwa mingi po ni ba pillage salamaki ba makamu mingi mimi salamaki mabeme eza criminalité zo sala ndiki sasa mobimba pona nini chômage eleki mwa mingi bana bakole bazwa misala mingi te mingi bazo chômer mingi bazana misala mi bazo ko se retrouver kaka te po nini nanu pinda makambo pinde bani ninga malamu te mesino te Matete toyeba écriture ya kuluna te biso toyena Matete be sportif que tout tant dit kokola toyeba na ke ponini chaque localité o ba benga mikolo yo le quartier va comme on se comme localité ezaki na équipe à foot ba yaki pena loisir la musique yango nde ezaki ko sangisa biso aona Maindombe ao toyaki na grand tam na mboloko toyaki na mpuyo luzi toyaki na bastuza la suza toyaki na bastizam toyaki na balanciano bon tango na kitira toyaki ka kobeta bale na toyaki terrain foyer pour toujours ça raconte ya ba équipe ya ba localité nyonso ba quartier nyonso yango za ko pesa alliance ya paix amour ezalaki na ndenge susu toyaki kota na musique ezalaki mesikoyo isala ezalite net na Matete toza na crise pour orchestre moko te vandi permanente pour na oyo et véhicule kata message na ambiance mais ba so l'ambiance en insécurité yango zali passe ya bisonyo surtout pour culture ya kuluna biso bana Matete ebi yango to kaka bedingwe ba shaido kise ba fluta mais comme sikoyo ba kuluna insécurité alors culture wana yango to bunda no makasi ndenge ni toko sisa yango biso ba natif bana Matete utozana ba poste ba notable. OK. Merci beaucoup papa Nancy Bolandi quand même explication ya papa beti moi mukili solo la bon ba eti Matete ezaki na ba maître o bazaki na Matete ba katier ba dingwe moto na ngenge je te salue avec son épouse maman Miss Apocalypse numéro ya suka ya Bible vraiment ba mbote na place aux alima Kiliba et dit moi na yedi ya tanga
na kati ya Belgique, je te salue aussi. Donc bazalaki bongo mais eza bazoka moi pe ezolekela bango phénomène kuluna eye makasi na kati ya commune ya Matete toyebi te euti wapi. Merci beaucoup derrière la caméra, je vois l'artiste. Je te salue vraiment artiste vraiment na peso ba mbote vraiment derrière la caméra. Donc, tu continues toujours dans l'émission Nabiso, il y a découverte précisément spéciale commune de Matete. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu continues toujours dans l'émission Nabiso, découverte spéciale commune de Matete. Place na telemi awa so okay na gauche na ngai ebimiti wenza Matete. Na gauche na ngai ebimiti wenza Matete. Na sima na ngai boye ekei ti prince ya koko ya Matete. Na sima ya cameraman kuna ekei ti entrée toujours entrée Kisensu vers Kisensu. Plus na telemi awa tozali na Kinda 1, tozali na Kinda. Donc on continue toujours mission na biso to ke la Sabino on peut musuja to ke la Sabino même résidence ya Edingwe moto na ngenge. Merci beaucoup. Merci beaucoup to continue toujours na mission na biso place na telemi awa na telemi na Kinda. Toza awa eza Kinda babenga yango Kinda gauche na droite na ngai pardon boye. Kinda. Na droite na gauche na ngai boye pesa na lakisi musapi eza vitamine. Eza vitamine. Na sima ya kamera kuna eza na ACK place auto wutaki. Place na telemi awa na sima bobo mona ba moto ezo mata ba mituka ezali ngomba ya Kisensu ekei ti d'État. O ekei ti d'État. Ti na morgue ya d'État Kisensu. Ngomba o na nso bolandaki ba ta moto nde balobi par rapport à difficulté ko mata na ngomba o nde zalaka. Place na telemi ande kaboli Matete na Kisensu na première dodani oyo kuna boye emati Kisensu boye ekei Kinda boye na sima boye ekei vitamine na sima kuna ekei na ACK. Donc merci beaucoup to kita toujours na émission la biso ya découverte spéciale commune de Matete. Merci beaucoup. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko. Merci beaucoup quand on est dans le bac, on est ensemble, il n'y a pas de souci, on continue toujours à la émission de la découverte spéciale. Comme de Matete, ce qu'on a quitté, il y a vitamine D, na vitamine D, plus au besoin mon ebimi, boebimi, ti prince ya, oeketi kiyimbi, boepe na droite na ngai, soko kebo, o ma toujours na prince oekikaboli, maya Matete na kiyimbi. Boye na gauche na ngai soko kei tout droit boye so place ozomona batol wana ya rouge ezali résidence ya champion na biso Edingwe moto na ngenge na yebi ke to pusa na tikuna to koma kuna na sima ya kamera kuna et prince na sekune ke ti mai mo babenge yango mai ya Matete. Mais avant to kita kuna na sena mai ya Matete to koma liboso kuna to meka kolakisa bino résidence ya champion na biso oyo azali Edingwe moto na ngenge icône na monde kati asali trop et belé vraiment to meka kopusa na muketo kende to avancer to kolakisa bino Edingwe moto na ngenge résidence na ye azali quand même ba référence na kati ya Matete. Donc là na kiti na Matete na koki jamais koleka wana sans kolakisa ba téléspectateurs résidence ya Edingwe moto na ngenge azali icône na kati ya ville ya Kinshasa. Donc merci beaucoup. Bonjour papa. Oui, bonjour. Papa kombo nani? Kombo nanga Thomas. Papa Thomas, yo po vani na Kinda D? Te nga vani na vitamine D. Na vitamine D. Et A vitamine hein? Ok, na vitamine D. Papa, mais quand peut expliquer biso tozali place nini? Tozala vitamine D côté ya mai. Côté ya mai ya Matete. Yeah. Papa mai oto ki basango nango musika malgré tout eza moke boye. Mais soki mbule beti ba inondation ezo sala mana sur ba téléspectateur bino mo bozo mona. Elo ne sala ke mbula mai ekoma ti likolo kuna na étage wana. Bon, mbula soki mbule beti mai yaka na pont. Mai ya bassin. Bassin donc eza embouchi ya séparation ya deux communes ya Matete na Kisensu. Place c'est jetaka mai nde place nana mai ya kuna na mai ya Matete yango nde sanganaka po e matati kuna. Sko bazelu oyo kenango bazelu toteka zelu. Boteka sac mo boy combien? Pousse monde toteka 10 000. Pousse mo 10 000. Otekeli mutu yo mo po memi. Vraiment.
Merci beaucoup na ba téléspectateurs nasi bozo mona ndenge balobi mai oyo nga na yebi pe moi quand même moi histoire nango mukie parce que na kitaki pe sur le terrain to sala ki pe ba misala koto yo to mona ka mai oyo eza mukie soki mbula ebeti inondation ezo salama ya makasi donc ya olobela kutu te nasi bo mona bino moko boye bandaku ezo dinda tellement mai o ekomaka ti na étage wana o bozo mona na toli ya rouge ekomaka même wana même voir ti na kati ndako edingwe na lopango edingwe mai wana ekomaka ti kuna tokende nanu boye totala inondation mai oyo nde ezo sala to lobisa pe nanu batu ya koto yo to meka koyeba ba difficulté o bazana ngo ya mai oyo je sais pas esenga faut ko attirer liboso ba mai o kolongola ba milangi ezali tellement ebele boye il faut kolongola milangi kokota donc je sais pas kokota ba biloko ya ebele pona kolongola ba zelunde et au permettre biso to et ko permettre ba habitants ya koto yo bazala vraiment très à l'aise pour boyer vraiment donc moyen ezate bo mona eza déjà bouché bo mona milangi tondi mais soki okiti na kati okodinda bo mona okamukie boye mais eza munene mai oyo edindisaka elelisaka bato ya koto oyo soko bimi boye tout droit bomona pont wana e prince wana ekei ti kiyimbi ti terminus prince wana so bimi na okiti boye na se nde ekei ti na matete nasi bino mo bomoni mai oyo babengaka yango mai ya matete eza awa na se na vitamine 2. Merci beaucoup. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing. Merci beaucoup nasi bino mo bomoni mai ya matete na telemi likolo ya fulu meza balopango ya bato bomo nango fulu mais eza ba lopangu ya bato bandaku ya bato toza toujours na vitamine D. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo na ntika no micro ngana osimbela na ngayo micro. Kombo Dieu merci. Papa Dieu merci. Tozali wapi? Toza na quartier vitamine D. Quartier vitamine D, quartier oyo edingwe moto na ngenge azalaka. Papa Dieu ko koloba nini na inondation oyo ezo sala lelo bandaku ebongwani ba poubelle. En tout cas, vraiment, tantine, awa tonyo kwa mamakasi. Nde tofana vitamine, sombu le beti, toza mal à l'aise. Na bana, na biloko, en tout cas, vraiment, souci pour na biso. Yango ke, so moni ke fulu, ne ba boaki boye. Ke to matisa mapango ezala likolo, po to zwa mayele, po na to matisa bandaku, po to fanda kimia. Mais to se na bakonza mboka ki, ba mona quartier ezo nyo kwama. Eza milimo ya batu pe, eza milimo ya njambe pe, eza milimo ya vina biso nyoso tu. Na bana na en tout cas vraiment makambo oyo to sepela te ata to boka fulwa moto nyoso akoloba aza moyini na biso la kisake lokola ya fandi likolo biso fandi na se eza normal te mais il faut ezala biso so to za likolo mais to sana bakonza mboka ke basunga biso ndenge tonyo kwa mabongo pe bamona pe bongo nde tonyo kwa ma tala mapango nde to fandi yango wana ke tala na sima kuna kala mweza lokola libulu mais sombu le beti onya sekotiola. Mais mai yango to moni eza mai ya muki eloni esalaka vraiment ke mai oyo etonda pe edindisa koto nyonso inondation esala ya makasi. En tout cas vraiment mai oyo eza mai muke mais komata ti okende kinsesu okokuta elégio mo esalema na bangomba yango ake sombu le beti makasi poto wana bangombe bukana yango na biso bato toza na se toza na risque eza bongo onga na mona pona talisa bino na bakonza mboka. Message nini o lancé na bakonza mboka nyoso ba olanda yo? Message na otinda kaka bakonza mboka nde ba moni film na video oyo batindela biso ata ba beni ya ba mabanga kayasi mabele ba matisa biso moto za na quartier toko sala pe maele sirazi pe eya to salela ngo po biso to fanda pe kimia tonyo kwa matwa bana batu pe bato njambe.
Merci beaucoup papa loyi baza bana bato abi baza peka bana nzambe donc esenga vraiment awa nde baloyi ba obwaka ba matiti bo mona matiti oyo ezate ko fulu ekomi awa na minute fulu ekomi awa pona ka ko protéger mutu obanga ki a perdre le pangu na ye ko protéger au cas où mbule ba ebeti to ko ba ko perdre ba mapangu ebele c'est pour cela moni bazo tena ba fulu awa après ko tia fulu ndo moni ba ko tia ku bazelu boye ndenge na le pangu wane nde batie pour et protéger moi le pango mais soki mbule beti awa mai ekomaka ti kuna na batolo wana bomona bakari ya chocolat mai ekomaka ti kuna totala ba papa na biso awa na yebite papa ko bakisa un petit mot. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Moïse. Papa Moïse okoloba nini na likambo oyo bino bozana na vitamine D na likambo ba érosion ya mbula oyo ezobebisela bino mapango? Tozana posaka bakonzi mboka babongisela biso parce tofanya tande tofani to souffrir salité nini makambo ebeli mais bango ba bénéficier mais biso tozwa eloko te to mara ba fulu to bongisa mapango kana ba fulu na banini to so to sali boyete muto sala biso azate to zui fulu to boaki to zuizelo to ti gouvernement na mbula so ebeti sukela mai sukela kwa so mbule beti ya nyonso biso tozindaka tande totie nini matiti o tozinda kaka po mai na veniana o ezokotana mai kotaka bo ti yebo o nyonso tozindaka nyonso mutu akosorti. Merci beaucoup papa lobi bazindaka awa nyonso koto nyonso vraiment badindaka mutu akosanga ite Toto moni koto ezali vraiment pour bel gouvernement so botaleli bango likambo oyo ezali vraiment bien nansi bino mo bomona bandaku ndenge ezali bandaku emona na kitoko mais omona soki mbule beti milelo na milelo ezali awa ba parents bazokima omona bakimisi bana voire même il y a d'autres personnes ba matiti likolo ya batol prévenir bino mo bomoni place ezali ndaku ya papa na biso edingwe moto na ngenge bomoni mbula nde dindisi yango pe edindi vraiment tina kati ya pas moyen moto à vendre je sais pas est-ce que aza toujours wana to alongo. Merci beaucoup derrière la caméra je vois l'artiste. Merci beaucoup ingénieur d'auto continuer toujours na émission na biso spéciale commune de Matete. Merci beaucoup. Minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini teto. Merci beaucoup toza pena maman na biso to meka mukie ko solola na ela na mama. Bonjour maman. Bonjour mama kombo nani? Kombo na ngai mama Charlotte mais babenga nga grand-mère mama Malewa. Mama Charlotte babenga kai grand-mère mama Malewa na sima biso bomona déjà banzungu ya Malewa ezali awa. Mama système ka ya découverte le tozaki spécial commune à Matete mais toye ko découvrir balaxi so vitamine D toye ko découvrir des vitamines D ndenge komi dans ma plein. Mama on sait da combien d'années bando koti na vitamine D? Bana kota awa na 1984. Ba dégâts penze ezalaka te. Mais ba dégâts yeko ya na sima oyo ba dégâts yebele en tout cas batu musu basi bakima batika na bango mapango mais biso ka tola biso na bisika kokenda te yango to ndimaka ka to bongisaka to vandaka ba ministre musu baleka ba banda okirie biso mwa mai wana omona to sala musu 7 ans 8 ans to pemi mais ya mbala oyo muto osala azate tala kutu papa na biso champion du monde edingwe muto na ngenge atiki lopango ake ko vanda kuna na flat na les barons azala su wana te azala su ta koma na les barons pona nini passe leki abongisi alembi yango tozo senga boye poso to lobito bana gouverneur ayaki amonaki akeya sale lokote yango soko to sengi papa oya mote amalamu amonika azobima député po vitamine mobimbe voter ye aya osala biso bassin yango nezozi pamakuna akirie biso mai en tout cas vitamine D to pesa ye ba voix po to kovanda libia na libia mbula bientôt mbula ezoya kala mingi te mbula ezoya to mona ta député moko alukaka sala biso atomoni batie bakal atiki akate bakali pa bana to yebite soka gouvernement et soki wapi po to yokaki brukomesa kitia balobi o atolaki autorisation pa nani mais tandis que biso tandis que azwaki mikanda kuna kaya ko sala misala
mais ye kokoma bandoki na quartier na ye moko pa sepeli te nde bazoluka biso tovanda awa alobi na biso totika mapangu à 100 mètres mutu lokola ngai depuis 84 na vandi awa naza na bakoko 22 awa kana lupango oyo aliya koloba na ngai 100 mètres na longwa na kende akopesa nga wapi na bibwa naza na lupango na kokende te atini nga na kende na mpasa na kokende te naza na lupango kwa na kokende te ngaka vitamine na nga soki aza na posa na biso aya kobongisa so amoni te atika biso soki tokufi eza perte na ye te eza ya bafamille na biso na suki wana. Merci beaucoup mama lobiso bakufa ezali perte ya l'état te eza perte ya famille na bango. Bonjour mama. Bonjour yaya. Mama kombo nani? Kombo nanga mama SP. Mama SP ko bakisa nini na oyo mama Malewa lobi? Na o mama Malewa oti koloba yaya kaka ndongo lobi bongo ndeko wana aya. Akutani na muninga siko ba lokwa mwa promenade akiti mwa muke boye amoni côté bo très bizarre abi mendenge ni banda ko côté boye lokola batu moko boye bakufa kala so ndenge ni habité ba oyoyo bazali ba victime ya mbula abi mais qu'est-ce qu'il faut faire ndeko wana zane député te mais azopesa nini na candidature ya député alobi te ngana kokobimisa mwa mbongo na ngai moko ya mawa po basalela bino bassin alors ndeko wana bandaki ba processus wana tracteur pe eyaki po eye ezalaki problème ko francophonie bona boye mais eyaki le reye mutu wana asalaki yaya asali donc soki ezaki ke 2 jours bakordaki mbele bassin po bokende pe bomona bassin ngo ndenge ezali yaya mundele wana asali akomi ote kata oko bazano bosenga na société no mundele wana yeko kende yaya banda kenda to komona ye moko bokomesa ye asali boye pona nini bato il faut balongwa batinga ba 100 mètres bona boye papa mutu aye na mbongo na ye propre louer pour a sauver milimo ezoko kufaka nyonso to bino boya awa bosale eloko moko te siko boko pindola bango botinda bango wapi biso tozana biso bafuteli yaya mais ba conséquences to moni yaya eza passe po soko mbule beti côté bo eza bilelo ndeko na ngai soko tale partout nyonso to mais babenga kango nini matete mais matete pourri tala vitamine 1 eza kuna vitamine D mais D tala ndenge ezali tala yo moko soko koti wana lupango batu bakima soko tala wana eza église hotel kuna ndako edingwe mutu na ngenge so bokei bokomona bo filmer bokomona ba mai ndenge zati na kati ba pesa esham na flat kuna ndakoma kofandela ozoyoka yaya mais soki bino bolingi ko sauver population yaya bo sauver batu nyonso to baza côté boye bokopona un simple individu te tala yazalaki na sa malade bazo tombola bakomatise na église ti le baron le binini non malamu na pese chambre afanda azala kimia mais bo sauver pe milimo ya bato eza côté bo soki boza bato ya solo ya nzambe pour les rolobi population ozolinga population na voter yo po pesa nga kapolo na 1000 francs mais non soko sauver milimo ya bato bazo kufanga na zana nga locataire lolo na kondima na longwe metala mama ndenga zoloba ndako edindi combien de fois oyo ozomona oyo ezali 3e maison babakisi troisième maison eza ko s'effondre eza mutu moko donc ya ko sunga bango na ko kire ka bassin ndenge ba lobi wana so ba kire bassin esunga ka bango moi 7 ans moi 8 ans bakozala na kimia ozomona après 7 ans lisusu mutu mususu amona ni lisusu ya bakozala à l'aise asali lisusu nde ba sauver milimo eza côté bobino moko botambola bokomona kaka ke banda ko ezali kitoko te bakoko mema bino boti bokoma na base bomona ndenge basali basango mais travaux esuki nano po anini bakolo masolo babi bakati yaya donc soki obetika baleki bamemi oboye tina bassin okomona tala bandako ba église bakimi soko koteli boye pa edungo ko filmer pe wana okomona mai tina kati ndako biloko nyonso epola mama biso to lobaka kutu te biso to yaki atokotaki na biloko nyonso to ya bien to tikala ka bongo yaya to tikala ka bongo na kopeso ba garantie na kopeso donc okomi no ko fanda ndima na yo kaka o fanda po ni garantie no esala nini esila po mutu akozongisela yo azate yaya ozomona nde ngwana ozomona tozo ndima kaka ke ofandi na yo po ni na minute oyo ozana garantie mususu te ya ngwana ozondima ka consommer kaka esika nzamba kosungela yo wana asungeli yo
yaya. Merci. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Tu continues toujours na émission na biso. Merci beaucoup. Bon, merci na ba téléspectateurs nous on a tu continuer toujours na émission na biso. Auto ça les alika na cadre ya découverte. To ko découvrir ndenge bande ko na biso na vitamine D ba dindi, ndenge bande ko na biso ba kimi ba tiki banda kuna bango. O bozo mona oyo ezali ba place ya ba salité te mais ezali quand même banda ku ya batu ba banda ko vanda awa. So lo bo moni komi boy parce que mbula oyo e utana na maya matete e ya kande e dindisi bango ba bike so koti na kati awa o dindisi makolo bazo kanga bangolo bazo bimaka awa pe ba nyoka bazo bimaka awa o bozo mona ona eza banda ku ya batu. Eza banda ku ya batu c'est pour cela monde ba komo bwa kela bango ba fulu na kati awa pour et permettre bango et tonda après batie bazelu après baluka moyen ya kobongisa ba rebandela kobongisa yango tout ça ça demande toujours l'argent na mutu ana possibilité na donc bato mitema malamu bino nyonso ba o bazotala biso na ya biso podcast TV bokota vraiment bo meka mpe kotela bandeko likambo o na yebike bato mitema malamu bazali bato basungaka bato bazali bato malamu vraiment ba o batiaka bato maboko so botali pe likambo ya vitamine 2 ezali vraiment bien mama lobi tozali nolo ya ndako ya idingwe moto na ngenge na sina lakisaki bino ngo même na musika malgré tout okota kité to lakisaki bino na musika abi kuna kutsoko koti on parle même pas même voir ya edi azalaka lisusu wana te ma edi ngazali quand même icône ya mboka na biso asali belé vraiment pour na mboka na biso je sais pas gouvernement na biso ndenge botiki vraiment edi ngwe botela eli kambo parce que ça vraiment pas sipe mawa pona ya edi ngwe moto na ngenge ko vanda place oyo ngai na yoki kazo vanda donc ils ont vraiment dit n'était pas naïe donc naïbi que ba konzamboka pe batu nyonso ba Hollanda l'orage là la Barcelone de la presse congolaise bon ça la moi quelque chose merci beaucoup biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Merci beaucoup to continuer toujours na ko zonga lisusu na no loin ya résidence ya champion na biso edingwe moto na ngenge na batol wana ya rouge. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa balakisi biso ba biyondo yaki na député pour qu'on bongisa koto mais asale le côté. Ouais, to yaki na député azalaki relation ya grand frère na ngai moko autaki mo pays étranger États-Unis. Ndetango yaki azaki na besoin ya repostuler. C'est la première fois postuler na candidature à députation quoi. Ya ngotango yaki ba yo présenter que ba cause ya mai côté salaka biso eza juste shit chango za na bassin. Safrika sinda salaka eloko wana ezui mwa mikolo ebele. Skoyo etondaki sable effet que mai ezomata sable ezomata mai pe ezomata. Ça veut dire que yenda ko aider biso asale moi un petit pas mais etikali sous moi parti taka makoki donc ezalaki maté na minicho azana on a déplacement mais koto biso melo ko déranger biso mamai donc gouvernement matala pona koto yo ouais mai wana moneza muke mais déborda na ndenge moko koko zo atali kanisité eza muke mais soki mbule ye na grandeur ya mai o utaka na kisensu donc place yango eza munene okoma place na ba olakso shit wana na grandeur ya mai o capacité wana ba ingénieur wana ba étudiant ma bien ti donc l'équipe vraiment donc soki omoni boy ba parlin o ba famille kenda taka champion pe dingwe kutu eza souté à déplacer à cause ya mai donc bandako tozo mona mone kiti oyo mai donc esali biso ma mikolo ebele biso moka to bunda ko lité lango mais eza makambo ke gouvernement da tcha loboko po to se retrouver ba palin pe mon anataka ba père ba daya ba tiki bi omoni ngala bourouette na bourouette ça veut dire que na ça moi musala pour le pango ezala na quand même na visibilité soto bito tika ka bongo mais biso tout kimi vraiment ouais. Okay. Merci beaucoup papa to mekano ko koma kuna na bassin parce que to yoki trop bassin wana to mekano et là kokoma kuna totala nanu grandeur ya mai oyo elekaka kuna totala nanu façon population eza ko souffrir donc je sais pas ba époque ba moment mona bando sala théâtre na yaka toujours même na lopango pas edingwe moto na ngenge pas edingwe moto na ngenge donc c'est ça. Ezali résidence ya papa na biso edingwe na moto na ngenge na asibino moko bomoni ndenge ekomi to avancer na mama za ko accompagner biso tikuna na bassin
tomeka kotala nanu place au mai ezoya eza kosala ke ba scandale ezala vraiment awa. Merci beaucoup. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi mama lobi awa nde siko to komi lobi nango ba misa babi awa nde esika to tozwi makambo oyo esala maye wana kuna ye wana bassin yango oyo problème siko toza nango efale bakira yango ti kuna na suka alors basukaki kaka awa tala mai ndenge ekomi donc epasi ezali bandeko ozomona kuna nyonso bandako eza kobeba kuna nyonso tu likolo bandako eza kobeba donc quand ndenge ozomona bajeune bazoforce mwa ndako tata atika bisika kokende ezali te mwa mabele tomatisa mwa sima ndambo tobeta mwa brique ka ndenge ozomona soki mbula ye toyebi lisusu epaka yango lisusu nanu te donc oyo nde yango mama na likambo ezali awa na vitamine D oyo ekombolaka bato ezoboma bato nde problème eza na bassin donc il faut kirage ya bassin bake nango ti kuna na fond bafungoli le bakomatela bato banini nde esungaka ke bato bazwa mwa souffle de vie ni yango te yaya eza pasi yo moko talaka profondeur. On a dit que c'est église. Église bakimi pona nini mai etondaki biloko nyonso to ebeba. Baki oluka bisika kuna baluwe na ngambo kuna prince popo bando sambela. Moeta. Vraiment. Merci beaucoup maman Nancy vraiment maman accompagné biso ti awa place onde on bazo benga bassin. Nancy binomo bomoni mai o evanja so kitia na ndimi ke borozo bangolo borozo banyama borozo bambisi awa na kati awa donc so bazuka nonu babandi nonu awa. Donc problème makasi eza non awa na bassin avant ba kita kuna na mai ya matete na ebiki en travers biso neto lekisi babilili oyo batu ba monana ba kozala vraiment batu ba kozala ki union fait la force ba sangani 2 ou 3 personnes ba kita sur le terrain ba kosala vraiment musala o à travers chaîne na biso na ya biso podcast TV donc ba kozala vraiment des sites. Merci beaucoup to continuer toujours na émission na biso. Merci beaucoup. Un grand merci à nos téléspectateurs. Nous sommes continuer toujours à émission na biso na cadre ya découverte. C'est pour cela que tu tina vitamine D tu ko découvrir pe au bino mo bozo mona chaque fois na ebisaka bino TV za la radio te to solara toujours ngalinga ka vidéo ke audio. Ba abonner na biso nyonso bo s'abonner massivement mère leur chou je te sali sans oublier 1m80 je te sali à passer ya yango wana vraiment akatela ko ba sali moko ya bien donc le rage là la Barcelone de la presse congolaise a continué toujours mission. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na ngai faux père. Ah. Faux père. Oui. Pourquoi ni faux père? Na koma faux père po na mona ba déjà rebelle chez ngai. Yango na mipesa faux père po na travailler trop. Yango mo ke kombo faux père wana etikala. Merci beaucoup papa faux père toza awa na vitamine D balobi yondo zali ancien awa. Vous allez ancien awa. J'ai salué la présence de Pati Manon dans les grands jogo hein. Je te salue à passant donc yondo zali ancien awa na kati ya vitamine D c'est pour cela monto kiti obetela biso moi historique ya vitamine D je sais pas to obeta yango awa to o mema biso place mosusu. Merci beaucoup nanu. Na mutuna uto tuna ngai ngazali ancien grandi na kati ya vitamine biso na vitamine D oyo to tikala kodinda te kodinda na biso na nini omodi na kati to bio poza na lopango. Oui na lopango na lopango so boyo to koma kwa na olakisa bino mais liboso bozo ba image za awa biso to ko sala boyete gouvernement sengelaki a épaulé biso attaque ba sinistré. Mais le gouvernement bazoya ba otambola ba sele logote. Ezaka ko 50 mètres faut ba buka. Ba obuka nini? Ba onde ba tekela so mapango. Tozala ba dossier ba mikanda ba onde ba tekela biso. Mais tant to dindi. Mais ba ko sunga biso bazoya te. Buru komesa ko yaka tamboli ka bo abuka ba kioske kuna. Mais abso to dinda. So to kotsi matiti yo batindi bato bokotsa matiti na mapango te. Bo mapango so telema na nini? Yana matiti.
toujours senga gouvernement congolais et ba kosunga biso ba sinistré si lelo totika komona jamais action moko ya gouvernement na biso ba sinistré ba ela biso éponge ya 2 cm na rio Oko sana ngoni oh na ebité na ebité ba ela biso rio na éponge ya 2 cm ntsenge 5 kilos. Donc ça te dit l'osso quoi? Yo ndoko yeba. Ko ebele abanonga na sana bango. L'osso ya 5 kilos na rio. Ba pesa biso pas beaucoup mais sera na matete. Mais à part biloko na ba tikala jamais koya que souci ya peuple congolais zala. Bango na bambongo na bango. Bongo biso siko tala na kasi ngeza. Tala. Yo ndimi ke muto yo azol pango ye moko. Aza mikanda lupango te. Ah, aza mikanda lupango te. Et où tu as? Tu as na commune. Mais toujours dinda, bazo soutenir biso ne loko te. Ba soutenir biso ne loko te. Siko ba biso biso to betela ba maboko na nini. Neti ngane na zalia. Na sali 21 ans na présidence de la République. Motard. Na dinda ko dinda awa na koma mikanda awa. Nga somba lupango na Mobutu. Mais na dîner na ba gouvernement oyoyo ba soutenir ngate na komati lifobo ngape bota nga bien na zolo basiko osa ba ventire nga na dinda siko tala ndako nanga na koma locataire toko mako. Oh merci beaucoup to betana moi quelques de pas par rapport ya ndako ya papa totala. Combien d'années au papa a sali na ki montar mais maman. Merci mais quand même na émission na bino na CPL nango po boyo ko sala découverte na ancien o yakati vitamine D numéro 62 bis. Biso to nyo kwa mi awa. Botala ba image banda ko ezinda banda ka kitoko ezinda awa. Mais to sengi appui na gouvernement yakati. Même pas kirage ya mai. Yo ngwana. Même pas kirage ya mai. So bazo kirele biso mai toko sala keno toko ko zinda ata mwa muke mais toko ma ko zinda tala nde to perdre banda kwa awa ya wana expliquer bino keno nga na sali 21 ans na présidence de la République attaque motard à chef de l'État Joseph Kabila mais tala ndako na ngai tala ndako na ngai siko ouais zonda kwa papa tala ndako na ngai to zaki déjà mais to ebete ke ezali parcelle na yo mais na koma locataire na koma mikanda ya ndenge na ndenge mais na swa suite te j'ai des preuves nazala ba photo oyo ekangama ti lelo eza na ndako misusu na pesa et pas na bango na ba bureau mais mutu moko a répondanga même pas oui même pas non mais lelo yo nazala locataire mais ngai responsable ya lupango na vitamine D numéro 9 tala awa nazo sengana na burgomestre matete outi ko beta turu lobi awa nzela ezalaki te nzela nga muna sali yango mais idée yo ezala ngo pona biso ba sinistré question nga nazo tuna yo burgomestre mais na moni zo panza ba kioska bato na nzela awa mais qu'est-ce que les lokote comment mikanda pona biso ba sinistré to za pembe na mai idée na yo za nini pona biso ti le yo za na idée moko te kioske na biso ba sinistré ezata na égalité moko te boye ba kosunga biso ba sinistré po bino le botekela so mapango oyo tozo mapango na biso moko te tozala ba mikanda mapango mais tozo dinda bozo aider biso te siko to ko appuyer bino na nini o na zaki na minga koloba yango wana na yesa na gouvernement boye ba ke babi papa Tshisekedi alobaki le peuple d'abord. Tant papa Tshisekedi abi le peuple d'abord, c'est que biso to wana. To ba peuple te. Mais so ba peuple ngo o bino boyo nga bosunga baza ya côté nini. Ya Rwanda to a Burundi. Peuple congolais d'abord ne bino bosunga biso yi. Bosunga biso te. Talanda kunanga inachevé. Loka. Boro ya kisoko monyango. Loka laksini papa. Locataire. Palo soko monyango do ezaki mongalema.
oyo eza effort ya Mobutu eza ya mutu te mais na sala ba gouvernement nyonso botiko tile na locataire c'est bo c'est l'autre bosunga biso nde edingo ekuta dindi champion du monde boyoka nanu degré ngai kutu bomona kutu ngate mais edingo champion du monde aye na ba sentir asale belé pour na Congo mais ti lelo azo dinda wana récompense moko ezate lelo yo honorable Kibuka na frère Kidiongo bazo ndima kozwa responsabilité à vie afanda na flat au lieu que botongela ye ndako étage ata maye adinda te bino bobosani makambo vie asala na kati ya mondo edingwe moto na ngenge je te salue en passant mais bon atanga bobosani nga me boye edingwe ponga na yebani na sima na ye mais ti lelo bosala eloko te pona ye oya kobimba na pesa ke edingwe mbongo aya ayebisanga na pesa ke edingwe mbongo atongi ndako te wana message na tindeli bino ngai na bimi na sima edingwe na yebani kutu te edingwe nde muta yebani mais na yebani na sima na ye kasi boyati bolakisa biso keno soki vie botongole ndako étage eza honneur nanga songa na dindi awo na kokima mbango epa edingwe nake na mati likolo na fandi na bina epa vie nanga mais bosa eloko te oyo edingwe asali na kati ya Congo na banda Zaire tokomi na Congo ata récompense eza te fo koza bengra message na otindela bino nde yango wana nga kutu naza kuna te nga naza kuna te nga na lobby déjà boyoki nga na kozela siko ba réponse à bato oyo baotindelanga na yebi te so na question so opposé nga. Merci beaucoup papa balobi na époque na bino mai oyo ezali mukie eloko nini esala ke mai edinda mbula bodinda parce que mai oyo eza nango mukie toti tikuna na bassin balakisi biso bassin bon eloko ezosala ke biso tobanda kodinda eza nini omoni baso place bino bouti ti basala bassin wana mindele wana toposa bango question na baso bino bosali bayebisi biso bayebi keno mai ebanda kobima na bassin wana par minute te mais par seconde 35 mètres cubes ebanda kobima wana mais to déclarer awa ti tolobi keno 35 mètres cubes awa tozalaki na babise l'état yokeli biso na babise afungoli biso pont tokomi na niveau ya ngilima bafungoli pont mais pour le moment le problème c'est quoi banunu toza na babise soki bafungolaki banunu nde bafungoli banini ata tokodinda na degré oyo todindela te banunu kuna eza na babise na bisi moka eza na babise mai ekokende awa eleki kuna eleki takomi na banunu blocage retour oyo bandako yana kaka na basalite eyokanga mais bafungola biso babise wana so bafungola biso babise wana mai bandako leka ti eke goudir ata tokodinda na niveau todindela te comprendre toujours senga na gouvernement bayoka kolela na biso bango bazala kaka te ono soki bango so ndenge ni te batika ta koboma bakioska bana ya mike oyo batalela biso nanu environnement na biso lelo toyosenga na bango yango wana. Merci beaucoup papa na balandi surtout balandaka Laurent Gilabula Barcelone de la presse congolaise Nancy Bolandi vraiment papa na biso ndenga lobby alobi yango na pasi alobi na pasi eza na mutu moto olinga sombi lopango na ye inda lopango na ye ezokende boye pe asalaka wapi pe asali wapi 25 ans c'est beaucoup déjà c'est beaucoup hein papa lobi ye kutu te so edinge moto na ngenge asali trop na kati ya ville ya Kinshasa mais aza abandonné aovanda na hôtel na niveau ya edinge moto na ngenge azovanda na hôtel parce que ndako na eza déjà ya kodinda na si bomoni bilili mwa muke malgré tout okoti na kati te parce que permission na ye apesi biso te mais aovanda quand même na hôtel donc eza vraiment mawa pe pasi mingi pona ya edi moto na ngenge na yebi ke bato mitema malamu bakobima
bato oyo basoutenaka bato baosunga bato bakobima bakotala vraiment likambo ya koto oyo même na nzela même ya biso ya biso l'orage là Barcelone de la presse congolaise même na nzela ya chaîne na biso même ba oyo baza libanda mboka même ba oyo baza na biso ana ville ya Kinshasa ba oyo baolanda bilili oyo baza bato ya mitema malamu 100 francs na yo 50 francs na ye to 10 francs na ye kuna et ça la vraiment bien pour na bandeko na biso ba meka mpe ko bongisa koto po bo eza vraiment parce que en plus bazo vanda bo fulu bana bazali awa malaria typhoïde bandinzi bangungi salité solo bo supporter te donc bo supporter te merci beaucoup to continuer toujours na émission na biso merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati uti musika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso balingaka biso l'orage là la Barcelone de la presse congolaise na équipe nyonso ya biso podcast télévision merci beaucoup na bino nyonso bo s'abonner liker partager ezalaka vraiment très bien plus on a telemi awa na telemi na pont oyo e kaboli matete na lemba po oyo kaboli matete na lemba na sima na ngai boye prince oyo ekei ti kiyimbi ti lemba terminus na sima na ngai pont oyo ekei lemba ti lemba terminus kiyimbi so komi na coin wana omati lemba salongo rond-point ngaba so komi na coin okei boye okiti ti sous région super terminus échangère okei ti kuna plus na telemi soko bimi boye okei ti na koko ya matete okei ti na koko ya matete ti na rond-point Kinta donc merci beaucoup na ba téléspectateurs émission na biso ya lelo esukeli awa na pont oyo ekaboli lemba na matete bo s'abonner partager liker ezalaka vraiment bien merci beaucoup malgré tout guide na biso a monanité abi ya monana na TVT je salue la présence de ya Rodrigue Manona yenda zaki guide na biso lelo a guider biso atambusi biso ndo monto uti ko luka champion et dingo place azolala mais malheureusement to ina retard to coutier déjà abimi mais je vais faire quand même le mot mieux ya ko luka yo ça le mission mobimba na ye donc bon s'abonner partager liker et rozala vraiment bien le boss Ronnie le boss Yannick ba mbote place bozali sans oublier mère Laure Chou bisous kuna merci beaucoup abonnez-vous massivement sur notre chaîne Yabiso Podcast Télévision merci beaucoup bisous bye bye. Forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu te pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati outi mosika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati outi mosika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati